aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino bato bolanda nga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande babimisi nga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV, chaîne moko kitoko ya makambo ya bien po bomona kaka makambo ya boye bomona basamanta mushi bomona bakingandi kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Kitala yawa ngolu yepesa mina mwasi na ye mwana na ye pe moto azingolu ya kofanda na ndako na ye Zambe ozali wa kitala na yo nde liloba na yo yokumisama pwete ngolu epesa melingai princesse. Voilà, vraiment, merci, très chers abonnés, fidèles téléspectateurs. Bino Wolanda Rabiso na chaîne aime la grâce TV place oyo. Hein, vous allez déçu place oyo pesa bino sengo. Lelo isa 5e anniversaire depuis notre sœur Marie Misamou, hein, il y a Miss Marie Atika Biso. Donc lelo na kati ya Luanda isa molulu munene oyo. Dès qu'on a biso Sophie à Gabriel, ouais, ça sozi à Marie Missa Mubiso notre yebi à Nakati Mboka Angola Luanda a organisé une grande célébration pour na kokanisa pour na commémorer mémoire il y a notre Miss Marie Missa Mo ya tika biso déjà 5e année. Alors on doit vraiment ko célébrer et longo ensemble na bananza mais ba Marie Missa Mo nyonso ya Angola ba bengi sami na mokolo lelo ba bengi sami na esika oyo pona kotombola kombo nzambe pona kozongisa matondo pa yankolo ndenge abengaki moumbu na ye servante na ye de l'Éternel Marie Missa. Alors eza vraiment mokolo monene mokolo malamu na tiki bino tolanda ensemble na bino ba Marie Missa mo ba ko défiler moko na moko awa bo comprendre ba talent eza vraiment énorme. Merci na sponsor officiel de la chaîne Aime la Grâce TV. Merci Zé Azaria Bapoma, le cœur de sa femme, le maître boss Babi. Charme, plus Mbongo, hein, plus Zé Azaria Bakuma, veut dire répéter 6 pecs, hein, merci pour la bola mozo sabi. Alors to continue à Capo, où il y a simbi image, il y a Aime la Grâce TV, vraiment ensemble, to découvrir ba Marie Missa mo ba tondel biso na mboka. Merci.
toza pena frère Nelitu aza frère Nabiso oyo aza qui peut inviter na kati ya célébration oyo toza na vraiment ye outi déjà ko prester boyo qui est par rapport à réalité à vie à yembi mais juste point de vue na yebe ko luka ko sa biso bola mulelo frère Nelitu shalom. Shalom, shalom. Vraiment tout le monde est déjà invité na kati ya œuvre oni no ko loba parce que to yo ki ope na ndenge ya ki sœur Marie Missa Mulelo oyembeli biso réalité impression non na nous andeni. Waouh, ben premièrement to remercier Nzambe parce que après cette opportunité tous à la moko ya to ko participer na journal lelo. C'est une journée où ça hommage à sœur Marie et to ko homénagerier a koki 5 ans lelo na sama bele bandati kabiso et vi kaza sœur oyo marka kabiso et puis œuvre oyo sala kezala ka malamu asalela kinzambe na sincérité pe na amour et c'est pour cela lelo biso pe toza awa pona kosala hommage ya musala na ye. Mais toyebi déjà na posture ya sœur Lombongo lelo esali ondenge ni na kati ya posture ya Marie Missa. Non, azala sœur oyo bazala tokolo barke ba professeur ya musique oyo ba pesaka biso to musu posa koyemba bango moko ba yeba kité. Donc tant na banda koyoka sœur Laure tant musu ezaka na tant na banda koyoka Laure mbongo te parce que na yoka ka sœur Marie Liboso par rapport ya sœur Laure. Donc et ça n'ira bien parce qu'il y a un bien aussi n'a pas encore. Merci beaucoup frère Nabiso Nelitu. Merci beaucoup Ngapé. Voilà, merci de continuer l'interview to koti notre sœur Azoy madame Okelinanga ensemble na bino toyokai.
boyoki déjà notre sœur Albina Uto Yemba Nzemba Mokeli nanga kande na prometa ki bino to landa yo to yo kaya. Alors to uti ko yo kaya vraiment tozana e awa sœur Albine shalom. Shalom. Nabi que vous avez vraiment invité penakati ya event lelo. Alors impression na yo pour na jour lelo kozani. Vraiment mukola lelo ezaki mukolo mo merveilleux pour na biso. Otoya qui ko célébrer maman Marité, mais toi qui ko célébrer Nzambe et c'est par elle que nous célébrons le Seigneur. Par ses œuvres, Oya Tiki la biso de celle que tu célèbres Nzambe. Vraiment, Nazan et Sengo Makasi, et Nadaki très ravi en Ayokaki, Nadaki sélectionné. Je voulais venir pour participer, vraiment. Mais nako yemba yebo et salio pas cité au trouvant comment? Et ça n'a pas cité parce que c'est une sœur que Nabando Linga Mingi et Nabando travaille trop. Bien sûr que Nabima moi muki mais c'est une sœur que Nando Linga Mingi et Nando Kabanzi Mingi. Donc yango est celle qui est dans la difficulté. C'est pour la toute première fois où interpréter to Oezaki déjà ba interprétation no salara plus. Nabanda qui osa ba interprétation na plus et na salara voilà. Alors nini okokoloba et papa oyo bazako célébrer peut-être commémorer disons mémoire ya Marie Missa mona mokili mobimba oyo bakozwa image lelo sœur Albine tobi c'est pour toute la première fois biso peut monio awa. Alors message no fort et pas batonyo so bakolando mukola lelo kozani. Vraiment esengoza biso nabi ke bazongo na ba image na ba participer donc ba participer na ne ba otala biso ba sangise sengo na biso o célébrer o ezaki ba œuvre de kona biso. Merci beaucoup sœur Bal. Donc comprendre bazama tellement belé toza sona ser nasha oya uchi koyemba nzembo ya to milengela ai to
tomilingela nebi bele wa boye banzemba ngote po epoti pe mwa bulu yeke mais lelo tozana yemoko c'est on nasa oya wuti ko prester na kati ya podium mwana boye ke nzembo ayembi na talent kitoko azongi sur l'ambiance ya sœur Marie Misamo alors tozana yo mo déjà shalom c'est on nasa ya shalom impression na yo na mkola lelo na event oyo na yebike ozano kutu na affiche te mais ko yoka yoko yemba vraiment to pamboli nzambe na talent kitoko oyo apesi yo alors impression no lelo ko za nini bon donc émotion na ngai na esengo na nga ezakende na yembi to milengela donc to bongisa façon na biso ya ko vivre po lelo soki to ye o toza tozo la musala ya moto azali sute po amilengelaki atambolaki na kati na maloba na nzambe yango nga na yembi ke to milengela biso pe to tambola kati na maloba na nzambe po lobi ata toza te kombo na biso pe ganga ndenge lelo na nzela ya sœur na biso Marie tozo élever kombo ne po asalaki mosala nzambe donc to milengela to sala ngo malamu po lobi biso pe kombo na biso etangama okoki koyeba nzembo oyembi ya to milengela eza na tiré na album nini bon eza na album ya papa na biso Matu Samuel album ya papa na biso Matu Samuel nzembo ya komilengela alors loko eza nzembo ya Matu Samuel mais nini ramene yo lelo oyemba ngo na kati ya event ya Marie Misamo bon elamusaki nga kotala sero azalaki motuya mpona biso nzambe abengaki ye natalisi bandeko na mosusu oyo tokumisa kombo ya nzambe tomilengela tokufa kati na nkolo ndenge ya kufi kati na nkolo mpo lobi biso mpe tolakisa mbuma ya kitoko na miso bango bakotikala ok d'accord alors sœur Nasa liloba no na mokolo loko za nini epai ya bato oyo nyonso bakozwa image ya napesi bato nyonso tu mbote vraiment na kombo ya Yesu nalingi tokolisa mosala nzambe ebota mbuma malamu mpo nzambe lobi akanisa biso afuta biso mpe kolandisa malamu mosala na ye. Merci beaucoup sœur. Amen.
obimisi biso poto yamba sœur Sophie esengo nyoza nango lelo. En tout cas, esengo nanga eza tonda motema nanga parce que Bible lobi ndako yamba bapaya te ezaka na lipamboli te. Alors ndako yamba bapaya yango ezaka kopambwama.
nasepeli makasi koyamba ndeko na nga. Donc faut te soutenir et tant que toza vivant. Donc nga te ke mutu akufi après on dit non. Faut te soutenir tant que toza vivant. Raison pour laquelle toza awa na ye na yambi ma Sophia na ndako na biso. Alors na laissé mon makasi comme na bandeko na nga mususu pe otoyeba na kite toyeba na journal lelo. Oh, merci beaucoup. Moi je crois que message. Alors, na mona message ozayi kati na ngai parce que totambolaka selon direction ya Molimo Centre. Ce Molimo Centre a dirigé peut-être des messages qu'on a zaiki nango et n'est que fortifié via mutumoko. Raison pour laquelle que na yembi nzembo mama te na préféré na bisa message ozayi kati nanga. Qui quand même qu'on célèbre jour Rango notre soeur Marie Misamou à Koufaki donc ça commémoration et à mémoire naie pour le coup Nzambe alors ton super frère Pichu lelo vrai dire frère Pichu aye pour binisa biso nana ifsa donc esprit wenge na kati ya Nzambe zalate na kati ya frère Pichu to découvrir alors frère Pichu salo Shalom, shalom, maman, shalom. Vraiment impressionnant parce que tout le monde makambo yo sali lelo donc qui wenge na kati ya Nzambe. Donc veut dire bana mai bana Nzambe nyonso lelo ba bini na niveau sakanate na kati ya talent on Nzamba koti na kati ya frère Pichu. Alors impression na yo lelo eko sala nini na mkola lelo ozape invité spécial. OK, merci. Na petite merci Ndekonanga Iser Gabriel. Vraiment Nzambe apambola yo ndengo o raisonner obengisa lisusu Ndekona yo Pichu. Vraiment lelo eza mukolo
ya kokumisa nzambe oyo atindelaki biso moyembi monene loka Marie Misambo pe ye moka kamataki ye vraiment asali balinie ya minene mpona biso donc soki lelo toyemba ezali bango toapesi biso guwana lelo toyemba mpona lokuma nzambe. Alors liloba na yo nini okokoza nango pa fan nyonso oyo bayebi frère Pichu na mokolo lelo surtout na mabina oyo binisi biso mpona lokuma nzambe un mot étant que frère na bana nzambe nyonso balandi lelo. Ok, merci. Ngai ndeko Pichu, le 14 février, album na biso Tobima, titre nango Eza Hérésia. Yango nzembo toto yemba awa. Biso basena nzambe, biso bana nzambe toyoka église te pona ko se distraire na kati église to kotumbola basena nzambe te. Toyaka ndeko yoka liloba nzambe po evandre mitema na biso pe botambuma kati na mitema na biso. Merci. Le titre ya album nango nini? Hérésia. Hérésia elingi laksa mabe oyo ezalaka mingi na kati ya mangomba to na bakati ya société ndenge tovandaka tolinganaka te bamisusu ezalaka ngai biso tobanda église oyo bino boyesika bokoloba eloko te eza mabe mingi bazalaka paster azoteya ye mpe kuna na mopanzi afungoli ya ye mateya akomi prédicateur akomi mpe koteya bato na banzela Facebook akomi konéglige paster na bango yango tolobi eza mabe kia adien bongola motema. Merci beaucoup frère Pichu nabike na nzela ya canal oyo tokosepela pe promotion ya album na yo ekotela biso na kati ya chaîne eza mpona lokuma nzambe. Merci vraiment merci nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Alors tozo continuer to poursuivre na kati ya event toza nango toza na bino ensemble. Sepeli makasi na kumi nzambe na ngai yaya na nga mwasi donc asala eloko aboyi. Bon tout à liboso na tiaka invité mazwaka contre-temps mais nayebi ke ti ba mars to avril na concert bazali invité concert eza quand eza na avril ko interpréter ka Marie Misambo message nini oza nango mpona kopesa na cadre ya promotion pe ya album na yo. Bon message na ngai napesa epa bana na nzambe mosala tozosala eza mosala ya nzambe soki esengeli oyo apuye mosala oyo apuye parce que tozosala mosala ya nzambe donc ezali grâce eza mes possibilités eza te mwa bapartenaire baza te oyo moto olanda biso nzambe asi motema na yo oza capable ya kocontribue nzambe akosunga yo akopambola yo na oyo okosala naza na banzembo naza na makambo ebele mpo nasala ezosenga ke maboko na bino mpo tosala makambo yango. Saison sèche ezalaka mpe saison d'éblouir ntango moi ezalaka mpe ntango bote ezali yo mwasi na mobali yo likolo mpe na se mabe na malamu nzambe epesa ta ebale mpe mokili yo mozwi mpe mobola o po eza vraiment bien te nauti na matanga nauti makambo ebele. Merci beaucoup notre sœur. Donc bon comprendre ka ba Misambo balbi baza ebele esta Misambo yeyo bo soutenir ye ekosala bolangu mingi. Merci beaucoup.